Mbote na bino bandeko balandi ya ba chaîne na biso oyo bozolanda émission na bino oyo bolingaka mingi oyo ezali qui veut dire la réalité. Tolobelaka te oyo tokanisaki boye ekokaki kozala boye te biso tozalaka batu oyo tozosembola likambo na ndenge likambo esengeli. Lelo toyebi bino so na numéro ya sika tozokisina no matondo mingi na bino baso bato bolandaki biso na numéro oyo ya suka tosalaki toyambaki artiste Kina Kimpavita iskakani bo tali bo pesi ba encouragement na artiste to sepeli mingi. Nde lelo toyeli bino lisusu invité ya sika bomo mesoni na biso tokotalisa bino yete kasi bango moko bako se présenter soki azanani asalaka nini nde biso tokokende na mituna na biso ndenge tosalaka. Mbote papa na biso mbote mpanzisa monde kumunga la nefimir obanson bazolanda biso matondo mingi soki bokoli komila kisa na bandeko oyo bazutwi ngonga ya kolanda biso na mukolo ya leo matondo ingeta na kolikia ngai ya bino ndeko ya bino mwana ya papa noko pe bongo na bongo lolengo nyoso bozolanda biso tozami bongo na kombo ya Dingisi Ndombele Kimpavita bokasi ya kimia oyo toza bongo moko nganga ya buka na ebenge na biso baindo to pe bongo soki to défi côté ya bapaya wana toza bongo docteur traditionnel matondo mingi mena ebite ba émission tozosala na mois de juin oyo tebi ke mois de juillet za mois ya Kimpavita tokomi na nukuna te sikakani tokoyambela bino ba CGK Mbala Mantanga ba CGK Matunga po ba kutombola penga ya Kimpavita po bango nde baleke ya Kimpavita mena zokambo batata o bazoyela nga yawa mandefu ebele komba ya Kimpavita o bango ba Kimpavita tokomi suna ba Kimpavita ya mibali na yambaki mususu wa musicien oyepe Kimpavita bino bolimbola biso no Kimpavita ya bino yango ya ndenge nini matondo mingi soki tokomeka kobongisa mo moke erreur penze ezalaka mingi na bandeko ntango balobaka ete kombo eza kombo ya mwana mwasi to bongo kombo eza ya mwana mobali na kolikia tobongisa eteni wana kombo ya mwana mwasi na bandeko bozolanda biso ezalaka te kombo mpe ya mwana mobali ezalaka te nini esalaka ete baloba kombo ya mwana mobali to ya mwana mwasi ngakisa tozwi mafuta lokola bana basi nde mingi bazwa ba kombo ya mafuta wana nde komi lokola kombo ya mafuta eza ya bana basi nzoka na bangalula na mtu na muna ngalula ya mwana mobali na kiko perfecte pa na bango mwana minoko mane ngalula ngalula po molimo wa mwasi ezalaka te ya mobali ezalaka te kolandela boko ba papa ingeta nde bongo soki bozomona ba Kimpavita bazoya ya mibali kolandela yambo tokoma sanze yango oyo ndeko na biso mwasi to pe bongo mama na biso nengo Kimpavita zonga mokila molimo zolakisa ete moto wana deja mopepe wana izo ya nezo sala ete tobongama potango tokoma tango yango ndeko na biso ya mwasi mama na biso batumbaka epesaka pasi na kolika tokokota na muzindo na yango te pona ntango ekomite kasi biso tozoya po ete topesa mopepe de ingeta mokolo yango kala te ezokoma Dingisi Ndombele Kimpavita bokasi ya kimia Dingisi na bokoko na biso o lelo tozobenga ministre lo na bokoko na biso to pe mona kiboyindo ministre na kote ya Kikongo ebandeleza bongo Dingisi pona nini Dingisi Ndombele za bongo kosenga lo mokonzi ministre azosenga stratégie ya bitumba o ya Kimpavita stratégie ya bitumba nde bongo tango Dingisi asengi stratégie ya bitumba bapesi bokasi ya kimia nde ya mona toyokoluka kimia na banzoto ya bayindo nyonso izotungisa kolanda bakoko solo poso pembe akotieli biso na mabe na biso afeli boyoka mwana moyindo bwanye ebele parce biso boyindo ifo bakombo ezala ngaso ngatanga ya ngai wa 2 km mais lelo ngai ete mutu baotuna nga mituna ngani mutu na otuna mituna ndeko na biso olobi wali docteur traditionnel oyo balobi tradi praticien vous allez soigner batu na médecine ya bokoko mais nga natunaka tango bolobi médecine traditionnelle bobengaka ngo médecine traditionnelle mpo na nini matondo mingi na motuna ingeta tango balobi médecine traditionnelle pamba te base na biso ya kiso nyonso tozosala to mpe bongo mino toza kose référé
na base ya banzete o bakoko na biso basela donc tozo toucher te penza ya mondele kasi ya biso moko na nzela ya nzete ya likasa ya musisa ya mbuma pe o nyonso eza naturel yango tobengi docteur traditionnel. Mpo ngai na ndenge namekaka kosala analyse na souhaitaka un jour bakoma kobenga bino kaka na mokuse badocteur to badocteur africain e babenga yango médecine africaine parce que soki tokei balobi ke baosoigne mutu na médecine chinoise tokekuta bazosimba banzete bazosalela banini bazosalela bamisisa bazosalela mwa biloko na bango basalaka mwa milangi wana batie neti moto milinga na kati babambi yango wana so tokei mpe na médecine indienne eza mpe na mwa ndenge na bango moko eza lie na tradition na bango me banyatela yango mpe na setete yao traditionnel mpo na nika epa na biso nde na remaka biloko wana français te mutu ya kokomplike to ndenge nini ata so tokei kota musique okomona musique oyo baaméricain babetaka to bafrançais so congolais abeti yango olaloba na beti musique ya bafrançais te okoyoka na ye moko na nzembo azokumisa so abeti mwa style moko ya bato wana world music donc wana abeti world music mais so abeti oyo ya biso abengi typique mais siko français ye moko kuna soki abeti siko ya ye aobenga ngo nini wana typique na ye français te to baaméricain te to soki bango mpe bainterprete oyo ya biso babeti soki mpe mutu achina biso babeti soki oyo bamongo kuna baiteko banini bango mpe bakoloba babeti world music nayebaka te baje de mo wana bobino bomona yango ndenge matondo mpo na ngai eza nano fier na ngambu na ngai ntango toloba ete naza docteur traditionnel kibo koko na biso ebungaki donc traditionnel na biso baafricain ebungaki siko mpo to définir to moto ayebaki wana aza docteur ya eteni ya bokoko yango wana totiaka mingi mo wana ya traditionnel moto ayeba ete soki nakepa ndeko wana kosalisa ngai na lolenge ya bokoko donc nakomela kisi oyo eza naturel nakomela te oyo eza artificiel mindele bazosalela biso na sens wana to na contexte wana yango wana tolobelaka bongo matondo mingi donc toyambi un docteur oyo ngai nakoloba mingi te mpo ye moko aza présent amilobela tata na biso doctorat na yo to médecine na yo osalela ngo na université nini obandelaki yango na age nini nini olali olamuki mbala moko oloti okendaki epa mutu aforme yo to ndenge nini pesa biso nono historique na yo mpo okoma docteur wana matondo na motuna ndeko mopanzi sango kumongala 9 lumière kombanda mosala na ngai nauti kotango na université moko te to mpe bongo na école moko songolo te mpo soki natango ntongo na école moko songolo nalingi nayeba aspirine baamdol mpe bongo na bongo kasi kola eza bongo ya biso ya culture na biso nakozala docteur traditionnel to mpe bongo nganga ya buka eza mpenza mingi kotanga te kasi ezalaka bongo bilembo oyo tata mokili atie kati na moto ndenge ozokende boye oza na capacité donc badon oui don ine yango wana parce que don ine yango ezalaka ndenge nini ekendaka kobalana kolandela lolenge bakoko na bino bazalelaki na eleko to mpe bongo bagénération passé ndakisangaki koko na biso azalaki nganga buka to mpe bongo docteur traditionnel ya monene na mboka nkendene eteni ya Congo central ntango ya kufi na koliki ya génération na biso oyo docteur traditionnel to mpe bongo nganga ya buka azalaki lisusu te nakolala kolamuka ntango nakomi na age ya 18 ans nde nakomi komona sikoyo tolobela yango mpona compression bandeko bandoto to mpe bongo bavision olala bozolota ozwi likasa oyo ozwi likasa ono osangisi yango opesi motu soki mwana aza na dysenterie soki kaka baki yango nakoliki ya dysenterie aussi soki moto aza na malaria makasi ozwi nzete wana ozwi na oyo okotokisa yango opesi ye soki moto wana meli malaria ekosila mpe bongo na bongo lokola toza na coach sur le terrain to mpe bongo toza na molakisi nzela na mobele na biso ya Felika nde tokendaki sikoyo aoriente biso apesa biso nzela atalisa biso lolenge nini tokozwila bio nyonso tozozwa na bandoto to mpe ngo na bavision lolenge nini tokosala yango donc papa chef spirituel ya encadreur oyo encadraki ngai nesongi ya nzela fumukusu kia mozala mpona nango la balosako ebele na mosika bisika bozali nde ntango batalisi biso lokola eza elembo na biso bango baoriente biso nde yango na lelo naza oyo nazali mpona kosunga bayindo banso na biteno bazwami na nzela ya mosika to bongo na peni matondo mingi docteur nakota na bino no na sujet moko ya actualité avant tozongela na makambo ya mosala na bino
coronavirus balobi ezoningisa mokili mais toujours qu'à côté on a bino ba docteur traditionnel niepi bokomi bababa ka ba docteur amindele ba kobunda o hydroxy chloroquine soki hydroxy nini mwa muke munyangi aye malgré ça na côté wana mazo proposer tout ba kenela makamba ba nzete ba artemisia mais to dit que oyo etraitera malaria bazo bunda o ba meka vaccin journée à lelo en Afrique du Sud babandi batumakamba ba vaccin mais botondi ebele ba médecin traditionnel nini bo se prononcer te na likambo wana bino surtout ba baba à part na okaki moi batuma ba mibenga ba chef coutumier ba tekala mabele ba proposa ki soki batu soki batokisama ya moto soki na bodisa soki nini ba pesa ipe date le 29 awa corona ngo aussi la mettre pino ba docteur traditionnel là ba tout aratolo ba lexa ba publicité na TV na oki mutazo ko se prononcer te sur likambo corona eza nini biso ba docteur traditionnel tozo kipe ya mote to pe bongo bozo mona biso te tozo le kanga télévision pona ko loba po ezate loko ezate bongo loko ezate to ko bima ndenge ni poto lobake corona ozo senga il faut kisi boye nzete boye likasa boye te to ko bima te po to yebi ke ezate awa na Afrique to pe bongo na ko ya mona to bimite et bon batu oyo sikoyo ba ko bima ba ko loba ba ko nini bino bomona ndenge ni to boko kipete biso ba épidémie mususu yakawa batalibanda pe basala ba recherche ba na bakisi bino pe boko sala te boke no sungata ba noko kuna nde ba ko kufa soki awe zate mekuna na poto ya lini ndele bazo ko kufa boko sunga bango te mindele ba noko na biso isali biso pasi makasi ndeko mopandisa momoni tangu tozo sola bo toza na TV bato ebele bazolanda biso ngeta o bayebi ke mindele babengamaka banoko tina banjembo yebama to nyoko mikwele katango ya banoko kanga ilelo bolimbisi kanga lelo na retirer mon mutu mundu moko lisusu ta bobenga mondele za noko po noko luka bolamu ya mona kazi mais mindele baluka bolamu na biso to kobenga bango noko par rapport ya nini ka ko banda lelo na ngongo bande ko bozolanda biso to retirer mon na boko ko bango suite coronavirus to ko kite ko kende ko sungela yango ba mindele pamba te eza maladi oyo bango bazobuka oyo balonaka ntango nyonso biso bayindo bandeko bozolanda biso na ngongo boyebi mindele lolengo balingaka babomela biso ntango kaka yo mutu mwindo olie kibi magie olie tomate ali nzanza olie gu yeba ete mundele abomio siko na bamaladi nyonso batindelaka biso na lolengo mundele alingaka te biso baafricain to vivre lolengo bango bazali kasi balingaka biso baafricain to vivre lolengo bango bazolingela biso to vivre même te soki bososoli place wana mundela lingaka te to vivre biso bafricain ndenge bango bazo vivre kasi balingaka biso ba noir to vivre lolengo bango balingeli biso to zala donc to vivre na posa na bango kasi na posa ya tata mokeliti siko comment mindele batindeli biso ebola batindeli biso virus ya sida batindeli biso ba tiber ba nyonso ba thrombose ba maladie ba bengaka ba cirrhose des foies ba cancer tala ba comme maladie épésée o luka mona munoko na biso ba yindo ezati siko tangu ekomi na eleko na bango ya kobuka oyo bango balonaki après ngai mutu balonelaki nga mabe ndeko alonaki mabe akomi neleko na kobuka nga sunaki ena sungai seke na kopesa tata mokeli to milimo ekambaka biso bayindo kanda po milimo ezokamba biso bayindo nde ezofutisa bango baniongo siko nga sunaki nde te bakoko bolimbisa bango kiso tosala esunga bango na nitu wana naza lisusu te moto oyo bakoconsidere nga moyindo donc coronavirus il faut ebeta ba mindele chance kutu baza na chance elobi nango nesomi anzila topemisi to bongo bakoko balembiseli bango mpo na nini balembiseli bango po ete tata mokeli ayebi ete biso nyonso bato toza bana na ye atako mindele yango bazalaki na erreur to mpe bongo baza na erreur bamandaki komiyeba te tolobela yango bongo ingeta babeti bango mpo na kolamusa bango makanisi ete lolengo bobetami oyo soki boke kosala libongisi te soki boke kosenga bolimbisi te na race noire bonyokolaka wuta ntango molai oyo koyambala esima to bongo liboso place tokende ndeko mopandisa yango kozala grave pe sérieux na mitia na place ya public oyo ezolanda public wana eboyi makambo oyo ezoloba eboyi yango mpo na nini elobi oza motema mabe yo kotraite mindele te me mindele batraitaka bino bakisi bato bazosurvivre nango eyali ya mindele epuis baye na avion misato eleki na 10 jours te baye na 3 avions
pour na koya ko aider bino makamba corona awa olobi na moni place ba ku fa 2000 na jour moko 1800 1200 ba ko kite osilisa wana nukuna awa biso to ku fa soi-disant moko te pe mi balé na lo lengi na miso ko biso kombe de catholique nga ko to tsango na mutute poto yebite gezali nge bon 3 vieux ba kisi apona nini te babandaki yango kuna place ezalaki bato bazokufa ebele mais awa tozokufa na biso moke soi-disant nazongi lisusu mais aye na 3 avions mais balingi bana kazi bolibisinde noko crise eza na ndako na ye apesi asombisaki aloso alongoli mpe quelque sakombi alongoli kazi na ye mais na ndako natiki eloko te c'est que l'os wana eza poison oui c'est que l'os wana eza poison comment yo na ndako na oza na nzala motiki eloko te obite mwana kazi nanga kuna pazonyokama na memele saga loso na ngepesa matriaka ko priorité matriaka wala nini eza lowa lisese mo balobaka komona ngo noko pe na tangisi bana neta azotangisa bana ndeko na mwasi te eza buzoba na contexte wana bandeko bakanisa ezalaka bongo te eza lowa lisese balobaka pêcheur azui pambu atie na ndobo ake na mpo pêcher mbisi pena ayeba ete mais muchopo azalaka na potopoto ndenge nini ayeti na mai azobouge pete azokima pete azomona nga mbisi nazoya azokima te na place mbisi azoma ele ete te nini muchopo oyo na olia ete to bongo pambo na olia ete pona yebi kazalaka na potopoto ndenge alandi nga tia seke eza na mutambo momelo kwa mbisi makanisa ezalaka te ntango olia boya kangami akufi pêcher esengo na ye ndenge moko mindele bakolo bajouer donc bakomi kolanda biso na place to somba vaccin to peut somba kis aspirine kutu baate kango 200 fois 500 francs mais vaccin na soit déjà baya no fele et lo yebi sa maladie ya grave corona botiemo fele mais o yebi sa mutu pasi botiamo ya mbongo bandeko na ngai bayindo o tozo bozolanda nga na ngongo yo to fongola makanisi na biso to pusa makanisi musika to yeba ede mindele na mobimba na bango balingaka biso te eza pene eloko moko te mundela ko memela biso o eza na avantage na biso ya zulongo pekte eza te nyonso ko memela biso to yeba ete o ebombami na sima eza bola mpona ye pasi mpona biso matondo mingi bozali koyoka ndeko na biso docteur traditionnel Bingisi Ndombele ndenga za konyata penza konyata bozo sentir bwanya ya boyindo ezali pena na kati na bango tozonga na bobino sikoyo ndeko Bingisi Ndombele o traitaka malade nini po biso na ba docteur traditionnel o nyonso to mona totalaka na ba TV totalaka na ba publicité ba docteur ba yindo boza makasi na koto balobi multipliez-vous bino bo traiter la biso kaka faiblesse sexuelle hémorroïde mukongo pasi oyo bakisa mwa muke malaria typhoïde na infection bosuki wana makama mususu bosimba kate me kote na spécialité na bino o kaka o boma mama suki sa papa fuka misa soki nini zongi sa boye ngondo soki na système ya lapin bimisa boye na système ba cochon yo siko spécialité na ona kote wana ezali mususu ko éléphant nyonso eza lié kaka na mbeto bino bo traitaka kaka mbeto ebongo salon libanda ya lupangu balabala yo pa na yo traitaka ndenge nini matondo ndeko mopanzi sango kumunga la 9 lumière kolandela mitune ya kitoko boye kosala ete sunga bandeko balandi na kolika babokono nyonso lobi wana ezolobama mingi mpona nini ezolobama mingi mpo yango nde eza sur le terrain pona nini esali ke babokono otangi wana ba hémorroïde ba faiblesse sexuelle ba nyonso wana eza sur le terrain par rapport ya biloko tozolia nde ezosala ete ekoka bongo kolamusa babokono otangi lokola bokono wana nde eza mingi seke ntango tokotake tokobeta sete mingi na bokono wana mais à part bokono wana eza mpe na bokono oyo eza libande ya bokono otangi totraitaka yango donc na mokuse bokono nyonso oyo ederangeaka nzoto ya mutu na mosuni to mpe bongo na molimo ngai docteur Bingisi Kimpavita bokasi ya kima na traitaka nkolongola bokono moko kobakisi eloko moko wana ezala na molimo mpo wana bapublicité nayoka yango te toyokaka kaka ke boya mukongo pasi nini mais oyo na molimo wana soni eza na ba docteur traditionnel musu to panza po to solola to na TV bandeko bazo ba éclaircissement ya malamu mutu muso mona kindenge munganga moko azokamona matudi timba to bonga azotuta mopesipesi yepe lokwa mona ya kaka mopesipesi traita malaria akia témoin du gablo na yeto lo belongo bongo to bongo pharmacie to bongo centre na ngapi na zo traiter ba maladie nzo bande ti tango toza na nzota musuni oyo to ba ite nzota molimo pezali
bokono musu ezali eza na nzoto musuni eza na nzoto molimo siko soki otraité na musuni molimo traité on tena olika muto obika ti on to mona ba bokono musu kuna na kenda na pesi 250,000 350,000 na tamboli mais nazobika kaka traitement ya molimo wana yango ni koma raté que il faut ngana yo tolo na tolo pona transmettre yo onction te wana partie ya ba pasteur donc nous besoin ça bujina ya ba docteur bujina ba pasteur pour traitement spirituel wana to yo kango ba ser rebelle ba kenda ba veiller spécial na permanence expliquer nani yango wana pe ya molimo ngoza nini papa to pesa ndakisa épilepsie maladie ndiki na malaria po mutu to pe bon typhoïde ali biloko yo eza ya misali eza ya salite to bon na microbe ne koti epesi infection to bongo typhoïde so maladie ndiki ndenge koti la maladie ndiki za ndeko akendaki kosimba eteni moko songolo to akendaki kozwa eloko ya bato to mpe bongo na bokitani ya bakongo na bango balakelaka bango na maloba moko songolo nde esala ete ndeko wana azwa maladi ya ndeke siko lokola maladi ya ndeke eza mpenza base nango na mosuni te eza na molimo po totraite yango tokotraite yango na molimo kasi mpona kotraite yango ezala te ndenge bolobi ke kotutisa nzoto na nzoto eza na banzete oyo tata mokili to mpe bongo nzambe abongisa deja atiaka yango na mokili ya mosuni ntango tokoya badifficulté nyonso tokokutana na yango kolandela nzoto ya mosuni to mpe bongo molimo to se référé na nzete soki nazwi lusangusangu natumbi yango milinga nango soki moto abendi yango ekosunga ye elongole milimo négatif ingeta mpe bongo na bongo donc bokono ya molimo ezali ya mosuni mpe ezali soki ya molimo tokotraite yango me na banzete oyo edépendaka na molimo soki ya mosuni tokotraite yango na banzete oyo edépendaka na mosuni bongo vraiment bandeko na ngai bino moko bozolanda nga na kotia commentaire mingi te mais ntango likambo tolobi émission na biso ezali oyo ezali depuis biso tomanda kotala tv toyoka badocteur traditionnel esika oyo eloko oyo ndeko alobi nga nayoka yango nano te toyoka kaka tokopesa yo nini otala babido ya bamilani oyo mpena soki omeli ato ozwi 9 na mokolo oza na okimia ato osali boye mais eloko ndeko alobi na traitement ya molimo na base ya banzete ekaptive biso makasi sikoyo boyebisa biso bino ndenge botraitaka epa na bino traitement oyo bino bosalaka bopesa bato kaka bamilangi wana tomonaka bozanga badose wana ba 5 litre ba 1 litre nini bopesaka bato bapoussière bambuma bopesaka nini ya bino eza ndenge bamisusu bakoma kosala bakomprime na bango ya ndenge na bango misusu biloko ya kobaka bakisi na bino epa na yo ezalaka ndenge nini matondo bakisi na ngai dose parce que problème makasi boza nango problème ya dose nini elakisaka ke badocteur traditionnel to bakisi ya bokoko ezalaka na dose te eza ndenge bino bokaniselaka nini ezolakisa ke amdol oyo batiaka 50 mg wana ezolakisa ke yango na pene eza 50 mg eza moto asalaki yango nde akomi par rapport ndenge asali betide naki ye bango eleki na bamachine tout ça là certifié bino certification esalama te mopanzi sango nini elakisaka ke soki ozwi eloko ndakisa eloko na sie na meza yango na mesure yango epese 1 kilo nini elakisaki wana eza 1 kilo po moto asalaki machine wana nde akanisi ke soki eloko eza na poids boye nde kosala 1 kilo soki palobaki 1 kilo wana ezala 2 kilo tongai totika ngo na 2 kilo donc ndenge mpe biso na bokoko tozali ntango babiso okendeko kiso ya hémorroïde kolandela befe oyo ezosala yo mokongo ezokatana soki olali mpona kolamuka ozoyoka fatigue badouleur zwa katikati ya verre kasi yango na dose soki bino molingaka nini dose eza nini zwa katikati ya verre soki tobi tolekisa yango elongo na état solide tokomisa yango ta na état pardon tolongola ngo na état solide liquide tokomisa yango na état solide tokozwa bitabe toniki yango tozomefuma kopesa tolakisa na bandeko ke na bokoko na biso toza na nyonso tozwi bitabe toniki yango topongo tosali yango pati wana na nsima tokausi yango tosali yango forme ndakisa ya amdol tozwi demi verre wana toyebisaki omela tozwi bitabe wana tokotisi bambuma wana tokoti yango na kati ya mai wana ti ebendi mai tolongola yango tokausi yango na moto te kasi na moi kasi ntango babiki emela mbuma moko yango nekomi dosis tolongola en état liquide tokomisa en état solide ndenge mpe bandeko na biso to mpe bongo baloposo pembe basala kasi biso lokola eloko nyonso eyaka ezalaka na ebandeli nango bokoli tikino tokende kobenda likokisi nde yango tokokendela yango bongo kasi bozala siri keso ba biso mela verre mobimba ntango pokwa yango na dose mela demi verre yango na dose soko tie teti oyo katikati nakomela yango kopo mobimba na mela yango katikati te yeba ete ekozala na befe moko secondaire oyo kotungisa nzoto no
donc elimboli ke omeli na dosi te obalakiselaki Matondo na oki ozo bozali nganga buka boye ko expliquer parce que biso de bike nganga ekomi na makambo ba satana ekomi na makambo ba mystique et puis ozane ke comment wana ngana simbi nzete zali nzete oyo euti na papa nanga yepa nanga ngape na kotikela mwana nanga eza na tina nango mais lelo toyeko lobela makambo na ngai te mais ko wana simbi na ba mayaka ano lati ngai na lati ba oya ngai et ali ya bonkum mais bonganga te bonganga kingangela tsimayeli nganga nzambe to benga wango ti ngita na bible bezali ndenge totangeli wana ba etelo ba nganga nzambe siko ngana ba nganga buka to bukela sika docteur donc moto yo abikisaka batu ndiye mwana ba benga ka buka to bongo buki na Kikongo soko na simba bi jouer tant mususu elingaki s'intéresser yote mais le rôle keko o so na tonga misé na Belgique ba futi na ba 12 € esika ndi mais le kola na simba mo bulu akendaki ko botola yo pe yo botola kitonenge ni expliquer le kola na simba mo bomo na motina te mais so ba tiaki on na vitrine nyonso wana ndo considérer ngo so que ça dit jouer ya mindele jouer ne keko za ils ont makambi balé ya bokeseni et keko ils ont pesé donc oza art ya boko na biso tant muto atala ngo ndenge zaleli ils ont pesé maman ko raisonnement mo bosongola koko avandi ne bonga afiniki liputa akangisi suki oyo banengwa ya kiboyindo na biso bakangisaka ingeta donc oyo na oliki aloko lobi kezana na émission oto lobela tina nango ni papa ko kimate ekeko yo yango ndo dominelaka Matondo tina nango ezali na sepeli na tambola na art oyo bakoko na biso basalaki lokola pe ne leko yo moko ndeko na ngai ne dikusenga manyanga salaki yango apesaki ngai yango nde na sepeli art ndeko na ngai sala donc tango asala yango azo gratter azo sala forme mais amisu énergie na ezobima donc tango na simbi yango ndenge ka bandeko balandi bamoni boye seke totomboli kiliti ya boyindo na biso ingeta donc tina nango ezali ya mwana na place na simba jouer moko to nunushi moko songolo na simbi oyo ya biso ya bokoko Matondo mingi bolobi boswanyaka ba maladi nyonso soki eyokanaka mingi bato balobela faiblesse sexuelle hémorroïde eza oyo ezali fréquent mais boswanyaka ba maladi nyonso pe na biloko tozolia ndezo kumba babokono wana yango tolingi toyeba boswanyaka pe na molimo pe na musuni tolingi totuna mutuna oyo landanga malamu ndeko sida maladie du siècle boswanyaka pe yango toka pe côté mususu sida wana oya ye asalaki mobulu te oya ye akisikiza sida ya molimo babwakela ye sida bozo confirmer biso que sida et ça sida physique na sida spirituel et puis bino batloka bosoanyaka na tous les deux côtés bosoanyaka pe sida to soanyaka boyebisa bango kuna batepater bosoanyaka o continue au développer la question de développer makasi ya sida comme sérieux bonene to soanyaka sida po biso na bokoko na biso toza na bokono moko te oyo ko compliquer biso kasi eza na bokono musu e komplikaka ba docteur babengaka nga na tangi na campus na tangi na ipeni pe bongo na bongo kibeka ezo compliquer bango o hémorroïde soki bake na hôpital faut bakata musomba donc bakati déjà mutu musomba komi ndambo hernie donc basala déjà mutu opération na bokongo na biso bakataka bato te donc bakati ka oto kati mutu opo moko songolo mutu déjà komi ndambo appendicite bake bakati mutu akomi na mena bokoko na biso appendicite hernie bokono nyonso tokosala mwa medikisi ebimi na nzela ya masuba to bongo ebimi na nzela ya zongo mutu aza na mobimba na elolenge tata mokela salela ingeta donc sida totretaka yango na baforme nyonso ezaleli kasi toza koencourage te bandeko basi to pe bongo mibali mpona kosala kindumba to pe bongo loyenge na bitambula tambula noki ozwi maladi oyo esengelaki tozwa po ebeta soki nazwi maladi oyo ata nasali kindumba namona yokaki munganga moko kuna na kokenda traité nga te mais bamusu bazwango na nzela wana oyo bazwango na banzela wana to bongo asali eloko moko boye nde sida etransmettre na nzela esalelo wana ingeta toza dispo ya kosalisa bokono nyonso kolongola eloko te na molimo lokola na mosuni donc ndeko nyonso aza na ka moko ezotongisa yo atamboli nakendaki esteni boye nakendaki esika boye ntango mosusu ndeko wana mpe asalisaki yo malamu kasi banzete oyo apesaki yo to bongo makasi oyo asaliselaki yo
et balanaki te na bantikor na yo et pekisi te oyi na bokoko et pekisi oyi na bakisi ya kibokoko na biso musu balobaka bakisa bokoko wana esalaka lisusu te bakisa bokoko esimbaka susu te ingeta tolongola maloba wana toyeba ete musu pa meli kinini mpona malaria mesimbi te bakomeli so kisi musu mpona nini te na bamindele to na bakisa mindele bolobaka ete na okepe so hôpital te po bande na bandomela kisi après 1 mois malaria ezozonga après 2 mois ezongi mais soki eyene eteni ya bokoko ekomi bakisi ya bokoko esalaka te esalaka kasi ezodépendre na bantikor mpo bantikor na biso ebebaki ntango molai biloko tolieliele oyo na posa ya loposo pembe elembisaki bantikor ebomaki bantikor to mpe mo baselule naturelle ekomisaki baselule artificielle yango tozomona ete soki obeli malaria obeli typhoïde to mpe mo bokono nyonso ekomela yo mpo obonga ndenge omeli ibika pomeli dolaren obongi omoni ete ingeta na bongi mpo na tamboli yeba ete tiki lisu bokono mosusu neteni ya nzoto kasi na bakisi ya bokoko na biso ntango omeli kisi moko songolo okei kobotisa o baselule naturelle oyo kopesa lisusu antikor makasi ntango corps étranger olingi ekota to mpe mo malade olingi ekota lokola antikor na yo ezwi deja bokasi ekobundisa yango omona ete mpona kobela na biso ekozala pasi to mpe bonkokoso lolengo bakoko na biso bazalelaki matondo mingi ndeko dingisi ndombele kipa vita bokasi ya kimia bandeko bazali kolanda oyo tozali kobelema deja na suka ya manaka na biso kasi yango tosilisa tokosenga boyebisa no bandeko bamaladi nini bino botreta daso balobi batya wana bokotyela biso no liste ya bamaladi oyo botreta esimba parce que bino mo bolobi eza na batraitement mosusu mpe esimbi te par rapport ya anticorps ya mutu to mpe nga na kobakisa non respect mpe ya traitement parce que mutu mosusu mpe bopesi ekisi ya malamu me ndenge asaleli mpe traitement par rapport ata mosusu ya alimentation na ye na moment wana to ndenge nini mpe abebisi na ye mpe traitement ezalaka mpe traitement esimbi te bato bayebi likambo ya fond te baomona kaka ke o baketaki ye bien te mais oyo yo moko oyebi ke otraita esimba eza bamaladi nini matondo eloko tobengaka réussite yango olobi ke banon ya kotosa mibeko batalisi yo abayebi soki nde baseso diabete bona hôpital ezala komela masanga te cigarette komela te mais soki azongeli yango monaka baréussite na bokoko mpe ezali ntango ayebi soki oyo ndenge osali boye kolia eloko te tosa après 1 semaine to 2 semaines olongoli na yo bongo biso bokono ndenge tozozongela bokono nyonso kolongola eloko te totretaka oyo totraite mingi tolobela ndakisa diabete wana kutu iza penzi eloko lisusu te oyo basirose de fois bazoki ebebisela mo bambongo ebele na bacampus na bahôpital ya minene $400 $500 motu mpe abili te na bokoko na biso eza mbongo mokie wana mpe mpona kofuta te me mpona kosomba bisalelo mpo basunga yo nde wana maladi wana esi oyo tomona maladi te badocteur traditionnel lelo bakoyi bamvwama otali nchipi docteur traditionnel aotambola nango otali sapologie ntango mosusu ndeko apesaki amoni ete nabiki na diabete oyo ezwinga ntango molai me ndeko nde asungi ngai na kabeli bango bakoma oyo babina moto asami pesa kombo les bourgeois moto asami pesa kombo les boss des boss mais docteur traditionnel kasi bongo epekisi biso badocteur traditionnel tokóma na mbongo to mpe mongo totambola na mituka me mosala na bino olobi eza ya mbongo te po okóma na mbongo kasi ndeko ngai alandakisa oza na hémorroïde ezwi yo ntango molai ngai ndeko nao na traité yo ndeko nde atraité nga asengenga par exemple $10 mais na bokondo esengi na bimisela ngo mbongo ebele na hôpital ya mindele na signe ya reconnaissance wana zwa ata moto otambola wana eza mabe toaka na mbongo mpe na biso baclient na bino makambo ozoloba kasi malade ezaka mpona bino te mais eza mpe na ya bato ya mbongo mosusu bato mosusu ya politike loba mosusu na moment oyo lokola bakomobanga soki corona na poto bafrontiere ekangami nde bakoluka bino nana oya koluka bino nana oya koluka bino bato bakendaka inde tozozela bango baoya bato bakenda traitement na inde na Suisse na mito nzela eza ya kokangama ti bazoya koluka biso donc bokono nyonso totraitaka yango badiabete bahemorroïde ya forme nyonso ya kati lokola ya libanda barhumatisme nyonso wana ezosenga nini tozomwa ntango molai ndeko ngai mpona koexplike eza teke toyeka totraite hémorroïde totraite rhumatisme tozopesa bakozi te oyo ezosalaki ebenda maladi wana tozala na esengo te na traite oyo mais totalisa bango nini ekosalaki mpo bokono wana biso bayindo ekomela biso lisusu te wana nde posa na biso toza nango tosepeli makasi tokomi na suka me na kobeta mpena mwa eloko oyo ya suka bino mpe bolongolisaka bazemi mpo yango mpe moko ya baspécialité ya bato na kati ya médecine eloko emvwamisi bainfirmier na badocteur kolongola liyanzi nde bango mo balobaka dada akoti combien
binope biso banganga buka tolongola te po eza kolongola te meza ko boma obomi moto tata mokela tsaki likabo to lembo mopa ya mwana wana na kati ya mutango azobotama aya kosela ndakisa biso bayindo camion to pe bongo avion siko yo tango longoli opesi mwana mwasi kiss o apesi o ya mususu 5000 francs to pe bongo $20 mwana wana kufi pasi nino pesi pa tata mokeli retard nino pesi pa na biso bayindo donc kolongola zemi te me ko boma mwana na kati ya libumu eza mbeba makasi na mibeko ya tata mokili mais bosala rango to sala rango te po eza na bosala banzete wana quand même te lo yango esala makana médecine ya mundele ya mundele po mundele tina neza ko boma azana posa biso bayindo to ko mebele te to sala mokie po ya ko dominer biso azwa ono sala na yango posa ndeko dingisi to komi na suka bande ko balandi bolibisa biso boyebi kaka etando ezaka ngonga makambo ya tina boye bapesa biso espace amuke so makambo pamba o ezana ba sponsor ya ba masangana banini wana bapesa bango espace amilai biso makambo ya tina to yana espace amike o pe to futa ngo pe cher lokola to komi na suka message nini o mususu yaki na ngota msele kisite o lekisa ngona mwalo mbango opesa pe numero ya contact na bande ko ba sepeli bako balisona ndeko ndingisi mais to yamba biso mbala sima peto bande kokota na détail ya ba maladie moko et pourquoi pas to ya tina laboratoire na bino to tika bino te tina zambe ska bino kolokota matiti to la kibino bande ko to zapena na série ya ba programme o to sala na docteur na biso poto sentir azolo bazo tatonete azana maîtrise ya likambo na ye ndeko komalo bomboka na bino matondo mingi sengo na ngezali lokola weza bongo mbala ya yambo lolengo bobito bandi kasi bokoli ezali pe bongo kino to kokende pose ezalaki makasi ya koya kotalisa bandeko ete tozana posa te biso bayindo banzoto na biso ekoma bandeko ya kisi pose eza yango te kasi pose eza ete banzoto na biso ezala bongo na santé ya malamu po ete tokoka bongo tala liboso lolenge ya Afrika na biso to Afrique na biso ezali kokende ekosenga banzoto na biso na ba capacité ya komonisa bilembo tata mokela tsaki kasi soki bokonizo tungisa nzoto ndeko bala na te yango na tina ngai na yelaki liboso na bino na tina ya kotalisa bino eloko soko lia yango ekopeso maladi bo mai oyo te bongo kiso ya mundele o asala soko meli yango ekobota bokono oyo nde objectif na ngai na yelaki na tina ya kotalisa bandeko yango na lokola television za ngonga ndenge bolobi wana tokozwa penza mozindo na yango tango mususu na émission Rolanda mbala ya sima nde tokomeka kopesa ba détail na mozindo na yango kasi tina ezali bandeko toko bato za la brancher na Rolanda émission tango nyonso bokoyoka to pe bongo bokomona ngai ndeko na bino liboso ya ba telefone to pe bongo ya betando na biteno nyonso bozali boyeba ete message ya malamu ezali pona koluka lolenge kani tokolongola bokono kati na banzoto na biso kasi kobenda kimia tata mokeli ekoka bongo yingila lolengo bakoko na biso bazelelaki nde pona bandeko bazwa ngai ndeko na bango mowumbu ya banzoto na bango pona kopesa kimia pe kozongisa ba santé ya bayindo lolengo tata mokela selaki yango bokozwa ngai na 0243 90 661 35 91 to bandeli 00243 90 661 35 91 wana soki bobengi bokozwa ngai moko docteur Mosali pe mosungi na bino Dingisi Ndombele Kimpavika bokasi ya kimia soki bolibozo na nzela ya réseaux sociaux obeti ne Dingisi Ndombele Kimpavika bokomona ngai ndeko na bino kobima na WhatsApp kaka numéro to pesi nde ya mwana to selaka WhatsApp matondo mingi to sepeli kolandela bongo ya ngai ndeko nkumu ne filmière to kokite aussi cette émission ça que to tombela bino mbota melanga matondo mingi matondo tozongi matondo na bino pe na lolenge boyaki ete bolekisa message kitoko oyo esepelisi bandeko pe tokokoba na yango tozongi pe matondo na bandeko edele oyo batombeli biso mbota melamu soki ezali bato mosusu lelo mokolo ya mbotama mokolo ya ambiance amela asala soki nini me biso toza na kati ya mosala ya kokonscientize bino bandeko na biso tala esika kani tokomi na suka na émission na biso toyambaki ya biso ndeko pe balimboli na malamu mpenza makambo ya basanté oyo ya bandeko kasi tokoki kokabwana na bango mpenza boye te eloko wana ezangaka te ndeko baye mbala ya liboso soki bakoki kopesa ata mbote na bandeko moko to mibale ebongo biso tokokana kokata mpenza émission na mokolo ya lelo matondo mingi ndeko mopanzi sango esengo makasi ya kopesa mbote epai ya ngai mere ndenge nabengaka ye nengwa matsanga mbala wana mama wazosala ete Dr. Dingisi Ndombele Kimpavika amona na liboso
ya bandeko par rapport ya courage ya toli te ndeko zana boye besenga bayino bazonyo kama na babokono omeka bongo sunga bango nde nengo ambala matanga to bongo mama ambala matanga bambote ebele bisika bozali nekina kimpa vita artiste oyo ayesu sukula musaki bufumu kimbangu na mabele na biso ya Felika bambote ebele pe bongo ne dikize ko fumu toto ya yo bambote bisika bozali na mabele angola neteni ya Luanda peto bosanite kozongisa Yesu matonde pai na bino moko mopandisa ngo kumuna filmé matono mingi bole biso ba minute nyoso biso tokopesa mbote mingi na nengwa bilonda kalo kandolo kamiti ya royaume Congo motema ya tata luzaya de pyramide topesi bango bayenge mingi topesi bayenge na couple ndaya maele bango na nengwa bikotele tobosanite nekunda laba na nengwa lendo tobosanite Doris Mosese ndeko mwaila nengwa museka epalia nengwa tuyundoki ngunza mabiala ngunza prince kushu eboloa ndeko ndombele botale sika oyo bozwami kabudia bamangisi samu mobimba topesi bino mbote topesi na bandeko aso tokosilisa bino te na kotanga kimia ya tata mokili balongo bakoko muto bosani te muto asungi biso makasi na kati ya technique awe kokamusa bino wa biso nengwa mokambe sejeka mbala mantanga oyo biliki to koza komona bango ndi basundi biso na yango telobi biso polyvalence ezala makasi botika la malamu tukutani na manaka oyo ezali koya.